Man mutanga to solo lara to ça ba bonne relation na tala écouter kaza mutanga directement na ataka ki Capage TV. Tout le monde qui vidéo na zaki yena mwasi tout le monde réaction ba PD wana kunata donc voilà inutile kuna kota ba longue histoire ba nini ngaso ba balobana za PD na collabo na lobaka boy Capage TV. on a kota na ba foyer ba to do so pe mutanga créer nga rubrique na ba sala ngango pour degré na ningisa internet mutalonga ngazate Capage TV. Faux pasteur ba faux chantre ba comme l'acception mitaka là donc loba ki penza mais tout le monde ça la banquette na ba analyse tout le monde a les commandes comme kende la to non photos à moi ba réserve mukie to aime sur le cambo to ni to kota et ça niveau na bisoté Capage TV. ceux qui passaient Moïse Mbi ba sala qui on a constatement na ba onyo so mi balé to condamné parce que eza bolingo biso surtout za pe ba aveugle eza bolingo Capage TV. Merci de vous abonner massivement dans votre chaîne par excellence Capage TV. On vous aime énormément et vous aurez beaucoup des actualités dans Capage TV. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne par excellence, la chaîne sans microbe. Chez Capage TV, vous aurez tout. L'actualité politique, le divers, le théâtre, la culture, les sports. Chez Capage TV. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de liker nos émissions, de partager et de s'abonner, de commenter. Et pour nous, c'est un plaisir d'être vraiment devant vous pour vous présenter de nombreuses émissions. Et Ngamoro ne sera pas général-major dans un art. Voilà, merci. Capage TV. Mbote na banzinyo so ya Capage TV. Ezanga Rosi Gucci oya bino bolinga mingi nga pena linga bino makasi merci na babone na biso nyonso o bolinga Capage TV tozawa na pona bino lona yembeli bino Moura ngayo tozane a to ngalisa non to sur la sujet za tellement belé. Bonjour Moura. Bonjour, bonsoir na ba internet nyonso bolanda biso babona Capage télévision o baza déjà branché ce côté na bi ki a ezara mokili mobimba donc voilà tozawa na pona bino ba question ba réponse ya ngai Ba actualité za tellement belé vraiment photo ngai photo sola to lobela non nyonso. Tout d'abord to bandana affaire Herman Kasongo. Herman Kasongo, tamoni réaction na binoté mibali ya net, bolo belote. Bon, baloba oyeba baloba za la PD. Na ebite lo kabina so bokoma bata sima. Bokoteli muntu na bino bokoteli ndeko na bino yango bolo bate. Po to mona réaction na yote, to mona réaction na bino mibali ya net. Te yebisa biso za non. bon en fait premier jour vidéo et bima ki ka r et bima ki direct ba moi la salle direct live Natala écoute que Herman aza mutanga parce que Herman mutanga to solo lara to ça ba bonne relation Natala écoute que aza mutanga directement na ataka ki tant on est au la salle vidéo à s'excuser na batu nyonso na famille na ye belle famille moi si na ye famille artistique ne mobimba ba pardon za pousse sur libéraka lelo ba juger PD mais aza PD na vidéo na to moni mbali tin to moni moi si a remonka ki moi si ba finge PD mais bota za na moi si na ya na ba donc voilà attaque tout bando finge PD là ta bando lo ba ke to mona ke simeto boka bobo to tout qui était po to mona ki vidéo na zaki yena moi si tout le monde réaction ba PD wana kunata donc voilà inutile kuna kota ba longue histoire ba nini ngaso ba balobana za PD na collabo na lobaka boy parce que na kola na milieu de filles na zara na ba fille donc yango na lobaka boy banda pe na yebisa bato na so ba ke o muka zara PD na senga ba preuve parce que ndето zara boy titre le canal télévision so pe na PD il y a des bateaux ba lula nga na télévision ba ko sanga pêcher d'attrape quand depuis ba vidéo zo bima est-ce que so yanga bima te est-ce que moi tam mo o to so la na mura ba capture yango nanu te jusque les a raté parce que na zara na monde wana te so ko loba eza nango te ke o mutaza bongo te donc voilà Ce qui est bima obina ne bima te ce qui est bima peut to yebi peut na la salle défi parce que na ningisa internet so na loba na ningisa da on a kota na ba foyer ba to so pe mutanga créer nga rubrique na ba sala ngango pour degré na ningisa internet mutalonga ngazate donc voilà pour dire que ezara nango bongo nde bato balobaka te donc mo biso to yebi za muta rando mi mikolo to mono doser na no ezani te 2024 te nazalo kwa Yesu mission na yela ki na internet na moni que accomplir on comprendre exactement que na tiki te mais na moni que mission mon na yela ki et accomplir batu batosi batu balandi pe ligne na nga quand même on comprendre de na moni que na doser non parce que ce na bina na okena mama titi te comme pe monotonie parce que na kota al kamka
na moni zo pela er ngana yaka na kitisi fe wana. Donc voilà, na tiki rando te mais na dozende na osape makamnanga mususu. Po bato bele balobaka ayo sa rando otala mate, OK c'est pas ça. Lelo na sa rando te mais na otala mate. Pour dire que rando za ngona lelo moko te ya porta. Na yaka juste ka côté la ba famille o tombaka ba victime na buzoba. Affaire pasteur Moïse Mbi na Eliane to mon ozo poster ozo soutenir na ebito prier na Bethel soit ozo na relation particulière na pasteur Moïse Mbi mais quand peu quoi c'est donc na sa relation ma pasteur Moïse Mbi était na semble rappeler na Bethel te quand na olobaka na débat ba histoire nyonso tozo condamnera bango pourtant on peut le camber bima qui sont loba qui ba faux pasteur ba faux chantre ba comme l'acception mitaka là donc loba qui penza mais tout le monde a la banquette, na analyse. Tout le monde a dit comment on est comme okende la tobi non. Photos à moi ba réserve mukie. To aime sur le cambo to ni to kota. Et ça un niveau na bisoté. Le to juger pasteur Moïse faux pasteur, to juger aza mutalukuta, alingrabasa bata violaka, mais to bi relationner na nzambete. On comprend. Mutakoza na mabe na ye, ba bi la chair est faible, mutaza sans ate. Sans aka Yesu. Po ye ka ne mutaya akita akufa mata la muka. Ezara Yesu. Donc bison surtout na biso ba être humain. À cause na ba sentiment na ye. To boy tenga déjà na olo bango ke batanga koma mutu pamba te so batangi koma mutu sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour tant batangi déjà pasteur Moïse Mbi, l'église on a basé belé ba frère basé belé bata il y a bien peu basé belé mais tant batangi kaka pasteur Moïse Mbi donc c'est que makambo eza. Mais to me mango lokwa bazoba te to me mango lokwa ba bête te pour avant comme malikam faut pour analyser pe le camp to boyité pour mutu boko na niveau bo bima batu mi balé c'est qu'on dit maki le cambo wana on dit maki eza violité donc beaucoup ça déjà bolingo on dit maki o accepta kiango mais tant we baby on comme ça on lokwa viol batu ba soutenir yo ki ba viola ki oté wande to d'accord nango to comprendre pour to yebi relation pasteur Moïse Mbi na nzambe na yete ataza mutamasu mazarata na 1 minute na je pense à fou kama répondre ensemble la nzambe na ye likamusu za voler kana télévision banda ko sela ngo mutu eko malikamba viol faut yeba nino ngoloba pour mutu lokwa Moïse Mbi tango zo oyo ko seli kama mnene bongo il faut zala na ba preuve moko oyo laksa ke oui pasteur wana aza mutu boye parce que tant to bandi ko lobela likamba ngo total que non preuve za to moni que ba page nyonso pe contre pasteur Moïse Mbi mais e baluki mbala mo comme pourrier parce que to moni que preuve ezolakisa ke Moïse Mbi na mwana to mona ngote au contraire au letos de là mutakala pasteur Moïse Mbi ebima to mona mutakala mwana ne ebimi surtout bando tala oh ezango ba jeto nini mwana na habité vidéo wana ezaki nini atinde pasteur Moïse Mbi mtu a publier bon a publier to ndimi wapi ya pasteur Moïse Mbi oyo lobaki ke oye ko sauver ba âme ya batu ozana ba vidéo ozana ba capture ba message obimisa po batu nyoso ba mona ke pasteur Moïse Mbi azama be jusque là preuve bimité donc on peut toujours examen concept total que non trop que na le kambo boité faut mettre aux à la cara naître toza pour mututé naza cara naître naza na rolobele Eliane na rolobele pe pasteur Moïse Mbi wana ba analyse na ngana zo sala tant na lobi ke batangi komba pasteur Moïse Pamba te c'est que pe likambo ezala ki entraîner Eliane c'est la justice c'est ça la musala nango le quoi c'est comme na niveau de justice pour biso to suki justice que ça la musala nango ce qui la fille aza fautif en tout cas il faut kangama parce que réputation va somba rater wa baby c'est sa réputation musala nzambe bi combien de bateaux banda linga pasteur Moïse Mbi lelo ba boyé à propos makambo suku ba kim église voilà ezana ba fan mususu kutu bazaki pona ki pasteur te me banda ko yoka banzemo na ye oyebi combien ya baby si banda yoka su banzemo pasteur Moïse Mbi ete donc voilà ce qui ezaki bongo tende ngo biso to kanisa faut justice ça musala nango ce qui ezaki la fille ayaki ko po magamususu o mona ke mususu ra magambu ya bolingo au mona ka bolingo mususu jaloux tel que place au banda ko chaye amoni ke ba chaye ngo sute comme mutu mususu alinga créer ngo le mususu OK zaki na relation na bino ya bolingo boloba na bino na chambre biso to zala raté pourquoi ngo comme ça on a télévision monde entier ba ke yona pasteur on ezaki bozaki bo non bo gérer ngo ça ba sentiment na bino pour na yo la fille a salé ma belle na ba ke revivre kaka bonheur na bonheur ti mokili rokufa yesu ko mwana na nzamba ya stepela na mokita mukie après ba ke ko tuka ye kulusu a stepela ki bonheur te na mokili bongo siko yo olingi ko fanda place moko omona ka bonheur na bonheur te ata ba maman ko ba bala biso soki ba lelo a stepeli lo ba moni mbana bongo yo ko mona mbana to supporter te poani lelo comme le viol ce que ça viol na yebite bana viol ngo yo po ndimi to sala e comme viol ça violité en tout cas ba meka mpe ko gérer le kamboana nga nazala nga d'accord na ngote naza pe pona Eliane naza pe pona pasteur nga nazaka de côté ozomona na ozera place de fête rozala na lobela ce que ça qui pasteur Moïse Mbi ba sala ki on a constatement na bango nyonso mi balé to condamné te parce que eza bolingo biso nyonso to za pe ba aveugle te za bolingo
Ye ceux qui azaki soit disant mwana mineur. Pourquoi accepter ko bimana mosali na nzambe puis que ça lisumu. Déjà mosali nzambe tant azo draguer yo faut ka somme. Photo ba photo à pasteur Moïse mais tout le monde pas photo circuler na ba réseaux sociaux. Photo aneza preuve parce que photo anata ngata ba yebisi ngata Yesu pas ko sala photo ana. Pour eza nango likamute ko ba otoka pasteur te eza neto sola na ba conversation au WhatsApp. Salut chérie, tu es où? Je suis à la maison, je suis allongé. Zana kangelo photo mona que je suis allongé. Et kangelo photo mtakate ma kangelo mona que je suis allongé au lit. Eza te que oh na sala on a intention ma bête. Eza nango photo sala ma biso surtout sala rango. Mutu pas ko tu nos apps tu fais quoi à ce moment? O kangelo photo bino na za allongé bo tindi nango. Eza on a problème te que oh ba comme ça que pasteur Moïse akangaki pour jusque là bo binisi photo wana même mtakale zate. Tout le monde peut mtakala pasteur. Pour Eliane Moutakale Bimi. Na minute on a nazo samba ko leka Eliane. Ah donc voilà tout ça peut quand même réaliste tout ce OK na gauche droite pour depuis ka ki ba passer on baza batna gege depuis ka ba passer on baza banganga tout ka ba on ka baza banganga te depuis ba relation na bon et là on a nazo boya pour nani. Batu bali ba changer makambo. OK depuis ba relation ba pasteur on a nzambe na yete. Ata za na mabe na ye. Obi neto za boy batama sumu pe o basali sumu ya lisumu pe libanda ben tanga kota na ndaka fuka maloba mususu nzambe limbisanga. Déjà n'a pas nzambe zo compter biso tonto yeso asengi déjà bo limbisi biso to tikala ko finga ye ngana on na omima lisumu biso donc voilà faut tous appeler quand même ba réaliste ya munga na lingi de likambo wana te to tikala soko justice ça la musala ngo so pesa ka ba koseli po na makama mbongo po to kike mbongo ndezo circuler wana affaire mbongo so za katswana so ke za pona makama mbongo en tout cas fi en fa subir conséquences ne justice ça la musala ngo so ke pe pasteur Moïse Mbi ya viola ki ye justice ça la musala nango. Il faut justice ça parce que oh ça sous niveau c'est comme niveau justice. Il faut ça la musala nango. Il faut ça musala nango. Mais tu comprends tu ba pasteur on a ba chantre de l'Éternel to bengaka mikolo kaka baba mutakalisation nyo za kaka bango. Problème eza. So to kina ngamba frère Michel Bakenda lisusu oko bakisa nini. Le problème eza il faut tout tika ko confondre ba pasteur na ba chantre. Babi eza en cours de téléchargement ezoya. Comment ba pasteur baye na système nini abeti nzembo liboso simbi mi balé simbi mi ça te simbi 4 mais simbité amondi déjà ka na perte akoma pasteur pour na organiser bongo mabonza wana ezala ngoli kambuté ce que l'autre boy ka bosa la commerce na koma nzambe ozomona ozana na désir amokilo ozana na désir oyembela ba mécène ozana na désir akozana batu oyo yebi ke to yembi to adora kana biso mokili pourtant ozoluka oyembela beda sho yebi ka sa muta mokili azana papa chéri ozoluka oyembela Rick Mandalo yebi ka azana ba kofi azana ba te belé pourquoi sikoyo OK na ona ndenga bonzambe na solo ba Nathalie Makoma tanga mona ke non o eza niveau na ngai te tika na bongola azonga nena mokili directement samba te mutu pa jija yete to monika Nathalie Makoma ko moyemela ne mokili ozomona ba ko sambi se pete parce que azana ye na nzoto nena makila monike mokili ezo senga na za abona za la libre initi na bata masima ko manzame siko bo bata mina sima ko manzame résultat la binezani Yesu mtazo samba to bino mbosamba omoni o pourtant ce que le baité na yembela na mokili lelo to ko adorer to beto héritier na mutakale bimiti lelo héritier zo lia fufune na kimia parce que azane star ate bimi ayebi kende na zabo eza monde ba star etambola bongo to lobaki inzeme 2 semaines 3 semaines style nango alepe fufune kiti lobaki répétition na elobi pa mati avion ake okuta na ba fani msuna poto pour dire que azane muta mokili do ata sale yango eko chandiser elorote ekolongole pe elorote yango pe to lingi na bino pe ba sale boya ko bata manasima comment nzambe bo sala commerce na comment nzambe soki eza nango le kate ke boyembela bino nzambe te bo changer na bino opinion muta okanga bino azate ndeti mutu lokwa pour n'entendre ba comboter bango na bango nde bazana oyo ba agressa basi na bango oyo ba bimaka na ba leki na bango quartier na ba ope ba yembela ba mécène soko monique ezo simba te papa mutu okangwa azate nde tozabwe mutu abota muninga azate to ya awa biso nyonso mokili na mokili mutu pa bokola mutu azate changer opinion yembela nzabi yembela mokili yembela no mokilo eza problème te so po monique tana yo koki obongwana biso pe ka oto landa ke tongo yembela ki mokilo to landa pe ka tongo yembela biso nze banzambe donc to changer te biso tozaka barabi donc voilà so tanga kombo tenga na tanga kombo po question na ifuna tanga kombo na moi be mama penyel kuna azotika te divorce to ka déjà sama depuis 2018 mais ti lelo affaire ya na mobali na ex mari na papa bana frère Mike Kalambai akomi pasteur Mike Kalambai ezosila te publication des publications lelo suto yo ki komi ke penye abane ko bima susu na leki ya Mike Kalambai elo nyoko kolo en fait ce qui za ngai Penye la côte c'est parce que à mon trop baya représenter ba petite à quartier soit disant baza ba petite à quartier mais to yebi que ba petite à quartier ba comment na bango prima
bazo mela bango na ba glaçon au bralima pas baxil tabi sa glaçon au mela bango ya malili otika ndeni bato ba représenter que ba petite sœur ba komela ba mbana na ndako otika ndeni en fait ceux qui moi ça nazoloba ngana lingi te bato ba condamner parce que amona trop atandaka libala ngo ba ki ba monisa bato ki mona meso mais yeleki voir même bato ba représenter que oh ba leki au baleki na ngai au comité na niveau ke baleki nango au santé bango et suka na ko santé te bino bote ya biso ta webi bo saka na ko manzambe au côté na église pasteur te ko longola zemité soko longola zemeza lisumu bomi mutu mais pasteur wa yebi soko longola zemité ayoki plaisir a ko longola zema longosa moi si zemo zo trouver en normal pasteur alobi ke ko coucher avant mariage ya yo ki ne sentiment ko coucher avant mariage mais yo mondimo kufi na ba posa ye pasteur a coucher na avant mariage yo kangi makolo zela ba bala yo tala degré ba pasteur mtema mabe asa bezo ka bilengi no sa mukiliye moko mais pene il fallait avouer nyoso ya mona na ndako na libala ye Cédric so ofungola mbanga ye pezela azia muke ye pe penye la ngambu na azala mabe parce que to yo ki pa bande ko bima na leki frère Mike ya on a le kasi ye Cédric so ofungola mbanga et puis kutu kamba tonka mukola liboso aloba ki keo na coucher na peniel directement quand na yo on a gagné na ndako bato yo gagné ni ngabi eta mo mbalo na ko tanga journaliste monté na iba ndo bima na journaliste mo bakenda poto. Vous comprenez? Ngana yebi Cédric yana très bien. Ce botali déjà ba regarde na yena émission muto ayamba ke ba osana émission bota ba regarde na bango mibale. Vous comprenez que il y a quelque chose ozo leka a. Quelque chose. So kizonga ndako banela otala émission. Oh ba yamba ke azolo bake na kusha na mwasa yana nga. Tala siko ba regarde, tala makamba osana émission. Il est le ketchup. Ngana tanga ba koma batute. Ngana na ba succès nga so na tangi ba koma batu ero ela musa. Vous comprenez? Tala siko ba réaction ngo. Na coucher na moi ça ya nanga otala o comprendre que j'ai moi les kana do boti ko sa mokili nyonso roloba biso déjà toza ba expert to e makambo de tambolara o coucher na ya na moi ça ya no ne loko nini ye loko moza kwa ngonga boy tezela muke ngana kutana na Cédric ye moko to solo na ye abisinga obezende nya fa onza ndeni penye bande ko tromper Mike na mobile oui siko yo tromper ki Mike pas tromper ki moi c'est ça mabeto condamné moi si parce que mi belle to yebi na biso Cédric akanga ki penye na rotana na mobile mususu siko yo Cédric akomo sala penye ba chantage abisi so ina funda ote to bimana yo penye na ye apesi ba mbongo asenge ba pardon Cédric aboya ki na ye Cédric aboyi a proposé biso ina funda pas frère Mike te to bimana ce qu'on la fait azaki suna choite aboyi abate libala na ye na bala na ye azaki na choite wana Cédric au moins makambo so komi boy eza le frère Miki muta permettre makambo ekoma boy tunanga frère Miki tunanga ni au moins makambo Herman tangi bimaki pour arrêter minora batunyo sa leka ka bolimbisa Scott Ngambo tome mabana nzambe zali kozala fidèle na yo Jésus omona wapinde kabo ya mapapu wapona karapasi yankoba papa bafingi balobinga na kobanda kokende liboso te soki na bandi eloko balobaka ke na kotikala benase papa bakondane nga morsuwe na bango osalelanga te babosani ke na kwaponanga tu as tout accompli atabache bakale Nyonse esili, Mungu na yebango nyonse esili. L'album est déjà dispo sur toutes les plateformes. Yinio, poso za inde konanga ndeti ngana yinio okota ndako na sona kotumba o. Si mutazo date sur la télévision alo ba makama bongo c'est ba préparé, vous comprenez? Comment les a bien préparé. Po tangu yo bimaka na mwasa yana yo soko bimaki na mkolo moko lobi fo OK ko senga yana bino de pardon ofuka mobi ya tala likambe komelenga boy. Mais moi c'est pas moi c'est ma belle. Te ko ta ko mwasa na buzoba te mwasa na po ba finga eso ki 3 mois mobima. Aloba ta fana ka mnone kimia ayo loba après 6 mois. On comprend peut-être tout le monde qui l'a ni pas à zoba. Moi il peignait pas loba ça li 6 mois ya observation ya recherche ya enquête. Tant azolo ba na télévision zo pesa na ba air makambo esale maki oso mona mutu abongo ya mérité kozala magistrate azo pesa ba air to mataki air boye to komaki place boye na 18h makambo esale maki boye o mona mutu abongo parce que peine tellement que nani Eliane tellement kazana ezoba aleki na ka mbango loba et pourtant makambo bomba préparer ngo bien ye Cédric afanza munongone kimia ngana sengi pena kimia na nkolo ebila ye parce que to yebi vinaye tu es bien et ça on likambuté qui robomba frère à tatou bois tatou bois monnaie na kilote au sentir oh je suis mon frère Pacha oh
Moi na kilo to sentir frère à Pacha, frère à Boakami na basket bien tatou dans temps okota na milieu ba Pacha, au sentir que frère à côté. Na autant ce ko ba komote pour nana ba prévé belé abimana mutu tel. Après mission na autant le combat garçon ngo. Jour oh makambezo yinda na ke fa na terrasse mon na bandal. On la terrasse ba ta milieu. To fandi na mon ka frère ngo payer wana yi afa na sima. Mbamo garçon moto zaki ne na bi eh frère ngo yeyo te ba publier ki ailleurs ya mingi na terrasse na biso ati anobi mana garçon mo tel anobi mana garçon to na fille na ba fille na otanga comme ba garçon fille ngana yebe na catégorie wana te peut-être ailleurs bamba komba peniel et comme nango hymne national pour ba encourager to beto mana jazz ngatenko jazz wana yim to tanyo kombo ya wane makambu ngana yebi la catégorie wana na yebi abimanga na batu bongo ngana yebi vi na yango wana et na yebi pe gram yibi toko sa mokilité parce que banda ko yiba yena ndeko neti babeba abanda ko yiba ndeko ne même ba chaussure na ndako zo yiba oke côté kalibanda quand même tozala batu pourquoi bolingo lata moi ça batu lisumu o eza yete lisumu ya famille na bino banda de près dana f ba mami ka famille na bino de génération en génération boyo ba maman na batu o akola na sans lisumu ayebine lisumu te boyo ko bambele ke yo na bimaki na o bimaki na raison ni est-ce yo mona mutu moko ya lobike akangaki na rotana Fiana bimaki depuis 15h à qui rotana bimi na 3h. Sko calculer muto ba kotisa ki rotana de 15h à 3h ba beti combien de coupoyer aya ba bimane kana butu wana. Toza ba réaliste ya. Toza ba réaliste. Pourtant a koti na rotana na 15h à bimi na 3h c'est que makambo sala maki kuna. Na ndimite ba suka ke na ndimite ba leka kata ba sala comme moi je pense que ezaki 1 2 ou 3. Parce que muto ba salé déjà 3 na ko lemba wana bimi pe amoni ke leka mbali na zaki wana toke na ndako to sale. C'est kaza aza machine. Pour na ki bo moto bo pe fo lemba. C'est kaza machine. Pour na okepe na rasa bangala te. Donc voilà. Na oke na rasa baluba za na mona mbwana te. Na atika ndeko ko sa mona bat makambo. To yebi déjà vérité, babi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Yango pe to libérer pe biso. Et libérer biso to bando ye batin. Au fond d'abo ozo kanze mon frère mo ko songolo, kwa nke ko siso ba passe na ona makambo ozo. Ndika ndizo ko baso bi laquelle mabe. Oso mona nzembo ya muto ozo yoka ngopo okota na ben en prière na place côté so na langa baba et côté so na makambo be. Sur ma frère bon tout tika bino ka bo yembela nzambe te faut nzamba bana obimisa bino moko bo mais pasteur Moïse en tout cas naza convaincu te to tika osaba jina basala nzambe naza convaincu te mutafandi cette église na bango bongo des années makambe bimela kaka supportera ngo si boko na makambe siko poni makambe bimela ka ba pasteur ba belo yebi na kina ba église ezebe ba pasteur pe ba zebe pourquoi ka mutu moko kaka ye moninga na opese foti te po ba tebele ba ke pasteur soko bala ki makambo e comité ba o ba bala sort na mona mandaka mabala ezani na tangelo ba pasteur ba divorcer na basa mona bala na place bala na yete afana na yate ya batu boy azani saint a imposer la batu maboko boy sous imposer maboko boy ozupe solution po ba pasteur ebele ba bala wana so pas imposer lo maboko boy na place a peso bénédiction ma peso malédiction po ye mona ndako na zerete. Moi si naze résisté siko yo yebisa ngai na pasteur Moïse mbia bala na yete aste ya na yebiso ate ya biso nde Yesu ayaka abala kana yete tipa mata likolo kenda yo ponini poso ko koti na église pasteur mukuna divorce oyo ngande tinga na yo maté te na yo kana yebi ke pasteur nde na omone boy na yo ka divorce so na bali na fona divorcer même mana pasteur Louva so ko koti na église na monika mamo directement divorce eza a pour son côté à hauteur amateur te faut yona mwasi na faut bokanga maboza eloko moko te po yona mwasi bokanga mate bozali eloko moko te ngati côté ngani. Donc voilà tout ce qu'on l'exabata na biso na babuzo ba photos za quand même batu to ba ilo ni to lingi ni no to za na besoin. Donc voilà ce qu'il y a na zaki na besoin loko il fallait lo ba passer Moïse bien na pas biso bon loko à $15,000 to $30,000 au lembango. Au lembango te yo ne faut ba dialogue za nini. Même so ba une dialogue ta kasi ba français belé za dialogue. Or que za dialogue te za buzo ba. Trop de français pe comme buzo ba. Il y a un peu d'amour na côté Liane. Donc voilà. Merci beaucoup Moura de nous. Tout comme la biso chité mais est-ce qu'il y a des questions qu'on a préparé pour nayo à faire il y a moi si il y a des connexions pour là où tu es qui son âme repose en paix Coco à lobby les sous abimi sous zoloba kaka so continuer ka koloba pour nous non kuta poli à tête na sama belé même comme déjà et comme obima babi famille pour nous bakangi moi si on a zandoki que mutabomeli bango moi na bango ba reconnaître écoute tout parce que baba la pour nous baba qui était babi bana maye babwa qui se babi en fait ma mwana na olingo kotonte pour na moni que moi si on a kanisa qui pour lui aza riche
mosusu na demande ya mama Olive abengai bango baya akasa pululu aza riche akasa ko bénéficier po eza basi mosusu baza mayele te baza mama mayele mukuse akasa question na bomi mwa mbali wana kwa mama Olive asa bengisaki biso aroya akosombelanga lopango etu etu po makanisi eza yango wana po jusque là peso to bito keto zonga leti na ba famille na biso pena boye mutu akufi neka sans cause mais bemba ne veut etele meke cimetière faut saigner salama eleka bongo te faut saigner salama oso ye pena na bembe moko pena boye ave elinge telema po bakekunda saigner salama au sentir que bobi non moi mobali pena babomaki comment famille bokoza la faible moi na bino mbinga mobali bakitisi bino yeka bwalani na mabele bolo beloro te allez lobi to moni moi ça l'équipe émission maman Olive faut sombelanga lopango asombela lopango na base nini pona bana nini ngana ngina yeba pona bana nini et puis to condamné pe makamusu te makamusu faut toujours ngaka na biso mo mbali to mi condamné comment fait-tu robala koko avec un âge c'est tout ça tout ça ba réaliste yina manike ba eloko moko ce to lo parce que zoas koka image à manike kokanisa ye chaina pululu pourquoi tu goza la veglette na niveau donc ezala quoi manika zo bimana pululu oba kotanga ba kombo te o moka yo mtarando kaka komo na ndenga mabete naso tanga komo na ndenga mabete naso pesa exemple zoas ko manike bimisa na pululu bango na couple au moins eza scandale pour moi ça na ko moneka bazo reflecter manike Této que 2 ans, comment on est besoin de réflecter maniqué, mais quand même tous à la batou. Il y a ça là sous intention que na otira na ba bomengo, na otira. Oh, que baxi no ka passe le cola passe parce que sur mon balanga zalaki a que tourner moi théâtre 50 et coach bolngo bolia kananda kuana. Yo kasi so ko bomiye, to tini bat ba bomaye to sali bikila na bino ni bo sala rapport bomaye otika na bomengo nyonso, bat nyonso ba yo peso bonté. Oh que s'est trompé. Le maniqué na comme babia le quoi hymne national. Afa ba émission babia, assis émission babia. Yepé to PC pouvoir wana le alongo lepso manika tika na comme pululu et monsieur bandi pululu et sili pululu. Po elero bango balingaki yango wana manike lelo ali rapé mbongo na komba babia o comprendre manike lelo ali rapé kombo na mbongo na komba babia afanda bo mission abani kolela babia lelo so azalaki lelo prince alinga azala boy papa au moins mutokele ma lobi mbongo ye peut-être akanisa ke kozala bongo asala ngoto tikele yango donc voilà nani lelo ko lobate mes famille na bango eza famille mo mabe ngana ko na famille ya mobali on a plus que famille moi c'est une autorité ndeni ya ko dominer bino batebele boya dominer famille na bino mobimba azokota asala boy abimi asala boy bozo autoriser pe ezata te na ndaka pulu mais na epa na bino pour ces na ndaka pulu la bake ici chez moi c'est chez moi on comprend na droit ça le nyonso bino boyeka matanga bo fanza bino na mais bino est pas belle famille. Moi ça zo autorité abima ki akangi suki jour matin ba ke kunda ya akangi biloko akei botala ye mais c'est que boyebi pe likam c'est que bo pesa accord parce que wabi jamais mutako kita bon so famille na pesa accord te so ka kiti bon c'est que pe famille na bango membre moi famille aliva ki c'est que bo livra moi na bino boyebi pe likam parce que so boyebi likam te directement moi na moi si wana il faut subir car les mêmes jours écoute ba famille aussi tardate ka juka boyo ki ka sangwe bembe boye botide banquette akufi nani allez bobani mamoko laka Boani ko laka car ti bo laka mamo oyazo a sentir coupable abani mamoko bo mona ke oyo problème eza mais famille moko bo mona kaka ke na comprendre déjà la famille on te ba le capé na ba télévision c'est famille beaucoup fait bo na passe moi na bino soit disant maman soit disant papa les soit disant sur une déco sur ngani bo sa ba émission na yo na bino na moi ça on besoin na bino ka biloko moko bo biloko moko tout tika masola parce que il y a rien de spécial. Donc voilà, famille penda baluka solution, moi na bango en tout cas pour le babomi parce que tout le monde a baku farame, ya yé lesquels biso et lesquels biso. Ako fa ku na niveau na te. Ah ba commander derrière ku baku fa na piquer crise te, ba commander to bango baku fa poison, malade akacha motema e koni sara bango. Ba malade ba commander en wana. Ya ko piquer crise faut bo tout na siko. Commander libosa a piquer crise kala ye akufi. Qu'est-ce qui ne va pas? Bomi tout nanana. Faut bo lukamba mo solution. Pour te bi malade ba commander za ka bongo. Donc voilà. Et bah ça qui autopsie. T'es passé l'autopsie, t'es pour famille na batikala ko permettre to. T'as na landé mission, papa moi azolo bao, to ça qui t'en installe l'autopsie, t'as ka to za une émotion. Ah, papa. Quand il fait botika le matin le ko bozane une émotion, fa na on a morgue, bo si ça be émotion bo bana la sco banquette. Et ça rabongot. Donc voilà, ça ra trop et pour ça mi peka na Congo. Pour ces ba mboka étranger et l'état n'aime te zo maramo en charge. Et bana malamoko démarche à ça la kinini bo et comme mamon likolo. Biso pe le kwa mboka na biso za moi zana stable te ndo mo makambo za mais ce qui est comme stable nyonso comme na ngopamba donc voilà.
Merci beaucoup Moura. Vraiment na CPL makasi et puis ba fan émission sur Capage TV ba CPL. To comme na biso na suka mais barando na tuna barando sila nango. Internet sila nango. Na site sande barando abatu. Mengamo ko rando eza nango. So muto lukinu rando ko banga te rozwa. Baranda batuni na sisa na chacha ba kimia parce que nyonso nga na kotara soka na koti rando soka na koti rando mutu mba moko mutu abanda ki pe likambu ye moko ka koti pe mayati ki po naza makasa ba recherche na ebiso na lala raté taka na ndako na biso ba pesanga kombo zadio to omoninga okobenga na 4h 3h naza ligne na répondre yumba la moko do oloba mona zandoki na lala raté do na oluka ba recherche so ke na bik déjà ki rando mo ezopela nga na kota sko rando batu pamba te so na okika da rando mo ezopela na za non information muté na otika pe rando na bino msu zupetan wana oluka information muto ofinga yo na oluka information na tango kana oyena banika so bonga na banika premier épisode yo mo de ami katela rando donc olobi ke oyo azu déjà information pour na kokota ti na taka na pesa mutu détail ke yo na âge à 10 ans oliaka kindoki ba mi mako na église bona tangi lona comme église yo mo ki charde pour lobi mwana oyo Netika otiki pe otiki pe ndata ndeti kama penel déjà taka na kena obimsa obi vidéo ya Yvette wa sala ki ndumba na so des années na kena kundoli yango taka kama penel ebimia pa na flasher na PC na première version na biso au continent na opeso moni. Tout a commencé en 2005, alors que le pays était politiquement co-géré. Visionnaire qu'il est, il rêvait d'un Congo grand et visait la mise en place d'un socle en vue de créer une nation forte. En 2005, il a initié un référendum avec pour objectif mettre sur pied un socle, symbole d'alliance entre le peuple et ses dirigeants en vue de bannir la dictature. Il réussit à obtenir la majorité de voix du peuple congolais et ce socle appelé Constitution a finalement existé le 18 février 2006. Ce, en dépit des contestations de certains politiciens qui rejetaient l'idée, devenus aujourd'hui des applaudisseurs du fruit du référendum qu'ils ont rejeté hier. Et depuis lors, Joseph Kabila n'a cessé de jurer que sur le respect de cette constitution dont il a œuvré pour son existence. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées par la Constitution. Alors qu'il rassurait plusieurs fois son peuple sur son attachement à cette constitution en la respectant, chose promise, chose due, Joseph Kabila donne une leçon de démocratie à ceux qui prétendaient lui faire des leçons d'alternance sans les appliquer eux-mêmes. Il sort par la grande porte en marquant à jamais positivement l'histoire de la République démocratique du Congo en étant le premier président congolais et l'un des rares présidents du monde, 1. à organiser les élections, 2. sans être candidat lui-même, 3. en acceptant avec élégance la défaite de son dauphin. Ces 3 points font de lui ainsi le père de la démocratie et de l'alternance, alors que d'aucuns doutaient voir cela se réaliser un jour. Une année après, la République démocratique du Congo continue de déguster l'euphorie de son alternance, ce, grâce à la vision d'un homme aujourd'hui considéré comme le vrai père de la démocratie et de l'alternance. Maman ota mbasi sur mbujimai prophétesse ayaka yebisaka maratre na yo tala mwana zo bebiso na ese soko continuer car afandi ki mo mama mapene alobi suta betika première statut na page na deuxième troisième à cette heure atiki na mba mo pa biki mwana yo mkuwa donc voilà nga soma zara bon nga pena nzamba sala grâce na on appelle ça nzambe merci apesa nga do maloba na do en recherche yango merci nous on appelle ça nzambe yango donc voilà. Donc aussi ça va rendre nios mais yo mo rendre zana ngo oyo luka okutana ngasko batpi babanga na banko luka ngakando po bayebi ke mwana ana esimba te faut faire très attention hein mswa nga menacer nga na bandal amona ninga ngaka bo mwana na luka siko banga nga na télévision mais olingo sanga déjà mo yebi ke na osalo ngo te po na osimbo pe na njoto te et comme apeka violence faite à la femme
On comprend. Pour ce si maintenant tu vas violer. Non, si vous prenez d'autres thèmes, nga no karanda télévision. Pour toi, il y a bien biso boité des vite au monde na tête tout un la télévision. À quoi ça aussi marana d'autres tout bunda. Non, ça langote. Donc voilà, tout ce qu'il y a la télévision, tout garder ma bonne relation à la télévision. Donc voilà. To comme l'habitude sur quelques salutations na batuna. Ba salutation na nga da batuna so balinganga en général mikolo lokwa bo solo na bino pété na obwaka nga mutute. Bino suka na linga bino mingi bo s'abonner na chaîne nanga Moura de la presse télévision. Ya Myriam Mouete ya Bastar yekuta solo du jour au jour. Yo azana oyibaye poto yebeza côté ba l'autre là kuna. Mais yo commissaire bien privé na valeur na yete biso le quoi to yeba ki valeur na ye on to lokota ye ba bi quand quelqu'un laisse quelqu'un d'autre prend. Donc voilà, biso to lokoti na biso ye to façonner pe na ndenge na biso po bat bakasa ka kombona ne yoyoka na to yepe to tomboli ka wete wana. Moi ce ko wete na komi partout ole ka émission à Tracy wete ole ka na Marie Laure wete ce ko to biso ce ko taka muto yo bana okasa yo ndem to façonner mais biso to yepe to façonner na ndenge na biso. Na yo mto façonner ki okundami. Ti lolo yo kana souté bembe. To mo zeka jo to ke enterrer yo. Ku fa na kimia musicien sexuel to cheo okufa no na sangi na malobalo poso na bila yo ko mako ba droit de réponse eroya to tika kaka akufa na kimia so ka moni musique ezo simba te pe asonam donc voilà et ça ba no ba mbote te na obida na boire souté que pour moi union so ba solo na bango te na lingi bino mingi ka ya Myriam Mouete ya Bastar ya solo chaque semaine parce que mais ça na bongo boyo négliger mais solo chaque semaine o ko maka week-end coup capturer c'est un grand frère dans les États-Unis, à la Capacity TV Makasi, comme on est Oriol Mbemba, l'Américain qui partage. Oriol Mbemba, ok, l'Américain qui partage. Nous avons partagé et ça bien, naïba que partage. Après, sur la radio, monter pour battre belle, comme boire qu'il a un mouton, air accord et keka pas na yo mouton. Au bout c'est mouton boire qu'il a yo. Donc voilà, Oriol Mbemba, l'Américain qui partage, non, c'est la partage n'angapé et au salarié qui tourne. Voilà. Et merci beaucoup. N'a pas fait une émission sur Babouine, une émission sur Capacity TV. Bon s'abonner, bon continuer to linga bino makasi, c'est qui vraiment plaisir yo les capo on s'est passé bino. Na pesi bino sur Bambote, ba bonne année na bino nyon songa Rosie Gucci ya bino. Na zongel na za na pendant s'est passé bino. Merci na bino sur komelanga, ba critique na bino numéro na yango wana bo komelanga. Bon s'abonner belé. To na posta na bino Rosie Gucci là. Na pesi bino nyon sur Bambote, na pesi Mbote na Theresia. Yo on a ma caméra assistante c'est comme assistante Bambote ba gros bisous à toi et na ma copine na nyonso Tiana Kalombo Stéphanie Bopo Mbote na Oriol Mbemba yango wana Mbote no pe si ça pas chapé so Mbote komi l'Américain qui partage abi partager au mona partager tozela partager Américain partager OK Américain pas solo la terre ba États-Unis ba solo la terre vous en a problème ni nango et vous dirait courir les cartes comme na ba solo la terre on dirait ba kata singa western kuna na comprenateur comment ni comme la ka ba na poto ba solo la ka au pour mon appela plus 1 comme elio ke zwa ke code na monate ba kama kasi na ko singa ba vidéo mura tinela la vidéo na la la soutenir comme quoi na ça na réseau vidéo mura tinela vidéo na so partager kanga na kaka partage pour so pe bondu ko soleil ça biso bien ba na Amérique Américain on a solo non solo so Amérique to ba na kum so pe solo Amérique to solo aka solo la poto mutu boy solo la ki poto Amérique pe solo to zela bino donc voilà merci beaucoup to kutana bino prochainement au revoir Capage TV. Merci de vous abonner massivement dans votre chaîne par excellence Capacity TV. On vous aime énormément et vous aurez beaucoup des actualités dans Capacity TV. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne par excellence, la chaîne sans micro. Chez Capacity, vous aurez tout. L'actualité politique, le divers, le théâtre, la culture, les sports chez Capacity TV. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de liker nos émissions, de partager et de s'abonner, de commenter. Et pour nous, c'est un plaisir d'être vraiment devant vous pour vous présenter de nombreuses émissions. Et Ngamoro ne sera pas général-major dans un art. Voilà, merci. Capage TV.